Vous avez su Goloté? Tu tika boyobe c'est mission de banderi. Vous avez su Goloté? Non, vous avez su Goloté. Les qui n'habitent Joël Chaud. Na otu ko mona ya otu démarrer momi na biso ser na biso mo Belgique bo. Joël Chaud kati forme. Liboso chombo na liboso caméra alfongoli liputa na ala biso koma ba maye ba tatouage tout aza sans caleçon aza nganduta bobobo. Tala place jeunesse congolaise ezo keni. Fongoli liputa na ala biso koma ba maye ba tatouage tout aza sans caleçon. Tala ki sinjora âge aza na ngolelo. 55 ans ou 56 ans. Est-ce que ser na biso Christine a mutu lelo ko banda ko traîner na TFK kwa fingela kana e batu. C'est qu'on a agence na voilà. Immaturité oui. Yango na ebisa ko la fa passer na téléphone na biso que non, il fallait faire bazo contribuer na malheur à jeunesse à lelo. Merci moi na tatouage moko ya lisu na mbunzu. Voilà, lisu. Parce que jeune wana malgré toi ça na ba lox ça na biceps le roi Bercy mais na tatouage wana ya lisu na mbunzu mete. Merci toujours la confiance et la fidélité à chaque fois bozo pesa na chaîne kitoko chaîne elengi wapi elandaka bongo Geti Samba na mère de jumeaux na moment onga Geti Samba na grand prêtre Nzambe Mokeli Mozalicia likolo na se veut dire aola na ngai Geti. Merci toujours à chaque fois les sous une fois de plus na confiance et na fidélité bo pesa kaka na ngai. Lelo toromeka ko lobela moi makambo ebele na moko ya ba journaliste ya makasi. Il y a Makassi parce que le journaliste c'est Makassi, c'est-à-dire Moutoua à un niveau antique, il est responsable parce que tout le monde en arabe, il y a Kuya, il y a Baby Sama Solo Oyoyo, Nabombi Nanou, découvrir tout à l'heure. C'est un grand homme. Na niveau média mort en abisso, même la télévision en clair, même sur la lune comme ça. Torobé Tama sur le belé, Torobé la jeunesse. Donc on lobé la paix, pourquoi les journalistes et Koufara. Les journalistes, ils ont formé le rôle à foufou, c'est-à-dire que cercle le rôle à maille, jupe et namoutou, l'ambier, PC forme le rôle à foufou. Todaye trop. Dans la minute 2024, on perd de 3 personnes, Mardoché Maouiza, c'est beaucoup vraiment, sans plus tarder, Nazana Neronangaï. Ndérolanga journaliste rock Lolo. Ah, ça fait vraiment un bail, mon frère. Ouais. Ah, Kalabouné, il y a taillé au Samba Mageti. Non, Tozali. Ah, Tozali. Au Moni, il y a boulot. Oui. Il y a boulot au Bissot Tangela Banchi. On a payé des frais pour ça. On a acheté même les syllabis. Voilà. On a profité de l'occasion de Sabato, on a vu partout dans le monde que nous avons parvenu à Copoté. Voilà. Copoyo, Banda, on a eu Tongo. D'accord, au Bundi, Betty, les Lozaka, Geti Samba. Oui. Après, c'est tout d'abord, on a merci de Koutani Sibiso. Ensemble, la PC Bandego, on a vu partout dans le monde, Zambote et Nabango. Moi, c'est votre frère Rock Kilolo, Kandeboga Lubi. Autrement dit, Rocky Kilolo, oui. Ou Azalaga Golo, mais Azala Sougolo. Vous avez su Goloté? Tika boyobe c'est mission de banderi. Vous avez su Goloté? Non, vous avez su Goloté. Mais qu'est-ce qu'il faut à su Goloté? Mon curiosité pour me mangabiso. Non, mon cher. Omoni naza su que to décorticango. Moni na ajo ngana na ngolelo. Oui. Na ajo ngana na ngo. Parce que na tika na ba 3 ou 4 ans. Na ko kisa 40 ans. Oui, c'est beaucoup. Vous comprenez? Si on a ajo ngana na ngolelo, fallait azala da millionnaire. Oui. Ala da na ba parler na kin. Faire ala da millionnaire, ala da ba parler na kin. Nga siko na kozwa kope te o nga na tangela nchiki ba parana nga batindela na nchiki na ya kochango au service ya un individu pas simplement pour la sa qualité na mais na zala na juste pour nous au fingela ke batu quand même fingela ke batu surtout le fingela batu comme au fingeli mutu voilà et puis au marabake na non poto et à savonté oui que non ndenge ba Alexio tu ba okende bongo so ba sukoli na ngo ekosila tete poto à savonté tona ba poto tona ba fait na biso ba acha mo photo agenda poto na ba 1982 pour être sincère ngazala na botamite normalement moi aussi vous avez pas malgré tout na série 8 mais na na botamite mais ba acha mo photo agenda ba mikili si le lot moni ba mi gagner ma région de ba on ba poto ba finga ba tuté so na peso exemple ya massa na biso ndeti era oui lelo era Ramsès ça era nani amema poto mututé afinga nani po mutu amemele poto mututé na peso exemple ya massa na biso moko yolo to mesana obenga yolo concept oui yolo massa moko boye massa na biso entre biso na biso bana kalamu ponga matonge ye yolo ti siko yo yebisa ngai massa na tiaka nda poto nani amema ye na poto
pour afinga mutu mais yolo concept lelo za yolo concept total la gaina ba chombo to commenter to s'abonner na ba page na bango. C'est pour te dire que non poto za savon te ngai so tangama ke na ke poto na ke miki normalement babino kutu bokenda ba Grèce bozonga ba mboka o o gape ko chape mutu à l'époque na Grèce mbeti lelo za pe na ba Paris wana ofanda pe opema normalement Grèce on se comprend mais lelo to on a ça ça autrement dit reculer pour mieux sauter. Les lobby moi je crois que non Getty ça me joue au coup na ba mikili mais mieux le bateau non ngapona que ne poto fona za na impoli na za na TV na ndo finga ka batu moko pe le bateau ko sa matika avion fo ba toki no bimba ka ba ye ba kutu ngala tete na mona le baleki na biso e ko mi ko so ke ka til to ke Grèce ka be yo na yo alors et ya savonté là e ko mi borna nga na zo ngoti te zo no ko na savonté le ko ko tala déjà caméra yebisa biso vrai ou faux cette année to perdre ba journaliste moi ming c'est vrai ba journaliste ming c'est tout biso bato toujours vrai na monde presse en ligne oui ba ndeko ba kufi ming pour ton information bi que Flore Makini si ça kufa akufa azale kinanga ya nini ya bokuma ah chez bango mona venu oui oyo kiti yango oyo na samsa ah azaki na noa wa pile ti ba ko ba kuma ba ko ya ngaso na betelo lisolo ya tango za mona muke aotanga na ngemba ah yo mona na uniforme ozo ba kombo na eza Flore Makini si bolumbu pe ya sona bolumbu leki nanga totala ni mapangu boy osola na ndeko nanga oui donc ça kombo to anda ko tumbola eti to sokola kombo na bango pena ya famille to anda ko tumbole na yango ti aka ko longola ngo etikala kaka Flore Makini donc leki nanga totala na ba palais ba dodi baraka ona na ofutela chez bato ofutela chez ba dodi osola na ndeko nanga akei tozwi leki na biso asali na biso tout boulot chinois oui nani ayebi chinois te na bandala asala ba tout asala ba gaz ba jazz kafulu asala ba masana biso lelo azana na poto nani azana Chypre nani Adams Luzolo oui Adams chinois azali que to fanda to lia Thomson sani moko mais lelo to ucho kunda il y a 2 semaines passées sur une semaine passée lelo to perdre lisusu moko ya biso pe lisusu akei c'est pour te dire ouais Jimmy Wawa akei c'est pour te dire que non bana mai il faut tous aller veiller lelo qui se koti na mondo biso to sala et kota nango de kala poison ekoti surtout yango yoko tu serimo na mona ko banda ogangela prophète moko na TV banda olingo kwa plaqué aussi tala siko mosala nzambe mabenga nganga na ko mobali neto mwasi na nga mobali olinganga so na bible ke ngalo ma pepo ke getisa ma je suis moi bon mobali ba ke non na talk car mais yoko ma mposala ba ya ba réalité ya ba réalité siko to koma ko vivre na monde lelo na presse baya ebele baboya na bango cave ba préférer bateka système ka pona ba visibilité yango moni bakomi na ba ekomi ba moko na obengo ba liwa mo précoce donc liwa mo prématuré ozana mo muke ndeti ba Jimmy Wawa kufi azana moins de 35 ans mais master kei siko yebisa ngai masa okei pour ton information samedi Jimmy Wawa fanga zala na Canada aïe place à Koufeli na Oasis muto a logé qui muto bazaki ne loger na flat na chambre wana il paraîtrait que ça noko na visa eye na passeport moi na il faut samedi au bazo avion ba mataba ke Canada mais mardi à Koufi na 19h yebisa biso a Koufi a belaki a sali crise Jimmy Wawa a belité a sali crise Jimmy Wawa na ko la kiso ata ba conversation total ani ne kutu ba stati mardi na ba 17h 18h ndenge zalaka ozana Oasis oui ozana flat hotel na Oasis ofandi ozomona kitoko a vide ba 19h wana lobino chaleur adinda ta na moi piscine à se relaxer à la fin des zalaka moi na mai à partir à piscine adaye ozomona bandeko na nga Jimmy Wawa kufeli na piscine na Oasis ya bandal. C'est pour te dire que non, et là, on a mikolo, na komi juste ko éveiller ba conscience ba yaya. Yo mutozole kana TV, ozo kata ko finga ba mama ya bato. Ndena on mona fona tanga kombo parce que non, on est libre, on est libre, ambassadeur à jeunesse congolaise. Ah. Ouais. Leki na biso Joël Show. Na otu ko mona ya otu démarrer momi na biso ser na biso mo Belgique bo. Joël Show kati forme.
liboso chombo na liboso caméra alfongoli liputa na alakisi biso koma ba maye ba tatouage tout aza sans caleçon aza nganduta bobobo tala place jeunesse congolaise ezo kende yango na yebisa ko la fa passer na téléphone na biso que non moni fali faire bazo contribuer na malheur à jeunesse à lelo chikolo ba golo ba ko yinayo ba wario ba ko yinayo otanga deux personnes ba monte la kana makasi bango ne ba bebisa jeunesse mongo nazo bandela susu na lobi boy fali oui faire regola bazo contribuer na déclin à jeunesse à lelo j'ai la par là les Rocky ce qui te rekoloba et ça jeune mon côté asa capable ya remplacer même papa na biso barake to lembi bino déjà bo sali trop botiki la jeunesse et la jeune mon côté a ko pija ko mapé ko na travail ko le papa wana bango ti ba komi wana eza ba fruit à travail na bango ouais so balingi ko transmettre message wana na biso ba jeune tozo ya sima na bango te maintenant tu ko biso ke na age ngana nango fali tango ko kisaki age parce que bandi ba carrière na ba 30 ans après ba 6 ans ba 7 ans donc cela veut dire tango comme na age ngana nango azalaka dana mapangu na kisasa abanada ko mema batu na poto y compris paiement ça ne fait bazalaka ba millionnaire na ba 36 37 ans na bango o lelo bazala ba 45 ba 46 alors na ko biso que non bango de na ba age bazala na ba nini eza ba propre effort bango ba fournir mais tala lelo jeunesse eza sima na bango na benje tozo finga talaka mutu loko kofi peu importe berere kofi ko zala sala na mboka o biso to ko fanda mato wana kofinga kofi non azo mérite to finga ka mama kofi plus loin to ba ke kofi akushana mama na ye nyoso la ka pona intérêt à fali nyoso la pona intérêt à poto lelo to lobi to souhaita monter grand mopao nzamba lobino a retirer amna ke kopema fali ko ko dendela biso na matanga aya sota na ba matanga ndenga tambula kana ha tolo ba pembe parce que lelo otandi plus de 10 personnes à TV ba démarrer à vivre on a 10 jours au jour plus loin comme récompense na bango ndenge ba fingeli ko fi ba fingeli ofere ozo ma bango mikini apparemment ça contre poto ba nirwana ba mais oui alors comment expliquer ça on contre ma forme mais non ma bien Vincent Chuluise agenda poto afinga na Masanao Vincent Chuluise ozui nani Frank Stemai oui lelo comment que des poto ayaka ba finga ba mama ba na TV lelo baba chef d'entreprise baba patron parce que bana batu moko ba dépendre na bango ba futa bango soyo bisaka pourquoi pas ngana yo lelo na comme le roi Vincent Chuluise na na chaîne télévisée moko boyeno na pe na ba cameraman na ngana ba journaliste na ngana futa ka bango pe chaîne na ngape et pe singa makambo geno lelo na na moi compte moko boy na Procredit Bank na ko kende pe na ambassade boy na sengi visa na kepe poto na tali concert na zongi il faut na fanda na télévision na bandiko finga fere na fingi fere na fingi fere tala ki sinjora age azana ngolelo 55 ans so 56 ans est-ce que sœur na biso Christine a mutu lelo ko banda ko traîner na TV ka kwa fingela kana e batu c'est qu'on a agence na voilà et ça sonne pour la jeunesse oh ngana za en tant que jeune namona batu ko ba jeune ko ba Alexis Weti ba mitu na bango zo sala baba politologue ya lobby mais lelo azwa na intelligence on a bafwa yango na benjir pour un avantage à poto n'habitez pas comprendre aussi petite sœur na biso ko ndeti demer dans la petite sœur on a moins capacité intelligence na mona yazala nango mais azwa yango nyonso tout aya nango na benjir vis-à-vis à faire pour na nini fali lobby a récompenser a mema epo bande ona ngai bande kwa basi bana ba poto bakenda na banze papa poto wana ezala nzela mai na kokenda normalement atato kela biso ba kolona na kata yango na ketu okoma na poto na koti dingi soki na kufite na koti Grèce to die Grèce na beti kayu ba baba ema kibelo passeport rouge na Grèce na pese mbongo oui masa na ngaza wana na kokende wana na beti kayu na Grèce na beti kayu na Grèce na toboli na koti Paris très bien so pe na koboka ngunda na Paris na fin na et avina biso mon cher so na ko fana na bela na fin na bela yebisanga mutu lokwa Prince Bakali oui si Kofi Amema epoto Prince Bakali afinga nani non la monesca finga Killer Kelesi afinga nani masa na Killer Kelesi na Suisse qui quoi la pression va monter trop tout ça maramo to sola jo afinga gina na TV et je pense pas que finga mutu so lelo ngana okende kokoma moumbu affaire pona fingela ke batu polo bia bimanga yo arena point ozwi baleki na biso na wana na tangi ko ngambo afali ba oloba ke no oza nazo yana yo maleme na yo nazo na ngamba bagulwa ozwi baleki na biso ba Bogard de la presse ozwi baleki na biso ba bouffe les Gaulois ozwi ba master na biso ba héritier ibula
bato na otangelo komo baba masa na baleki to fandi ensemble ba boga de la presse ba baleki na biso ti ba yé bato mona bango mondo ngana yo to bandi yango mona ba tout est terrain qui vision ko bengi musicien pour expliquer bien émission ma la fois expliquer bien ba wana bazala ti ba wana bango alors bazala na bakabe ya kamwanga mais lelo baza utiliser azo finga ngane fali na TV matin midi soir pour lobby faire acheter un avion à mema yu arena ozuleki na biso yolo nani gouve le golois ozuku tu viens nga moko tu yolo mukolo na mande fois pembe bengake ya mpaka na ite so yebe ah ya mpaka lingomba viens na ya yolo mukolo viens na mande fois pembe mona ne liboso za tana ba 21 na petit na nga biso na pe asona petit on peut otaki odai sikoyo bisanga ndeti viens na biso ozu ba leki na biso ndeti ba Naomi yaba intelligence nyo so petit na ko zala nango na TV mais olongoli yango oyepo bano finga no fali tongo midi poko ka polo bi faire ambi ma poto moza mwasi lobi fo bota lobi fo zala bana yo ozala bana ozala mama ya ndako tout donc avenir na bango ba bourrer yango ka juste pour na ba visa Schengen. Or lelo na mboka to na mokonza mboka o faciliter biso makambo vraiment poto ya lelo eza sundeti poto ya lobi to ezaki ba melaka bato ba mbongo lelo fachi beton a facilité makambo so zaka na mbongo ozana muto olandelo makambo na yo bien ata yo moko so tanga machi ngala sala makambo na nganga yo moko sala ba demande la ke bo passeport na bota mane ba bandanga passeport mais vite na la langue nanga na ke na procédure normale la juli passa nanga na sala makambo nanga na sengi na biso na tamboli na molo oh normal et singa la photo ta ko sangati ba sala ko ngati siko ba chaîne na masulu lelo ba pe capable de se concentrer kata na YouTube moi 4000 5000 monani au bandi ba démarche na bonne difforme aux up avion aucun no permis kili et fali faire héritier ba rendre biso ba fainéant aux up ndeti héritier na ngambo na mona ko utiliser petit na biso moko a débat yo a débat a uti kutu prison mais aye akomo fandi la ne afinga ka faire afinga ka fali pona nini kende turo ke sous prison te na soka ngonga mona zali na so tandeti ba ja bongo papa o faire o fali onani so moni ke non ngai etanga mage no fona ke poto na nzela na okanga nzela poto na boya te po aucun jour na ofanda na TV boye na no fingelo mutu ba petit na biso mona ba biso ba mère na biso alors ça la bango orange bango mama na yo fingela ba respect ça soutien na jeunesse lelo mutu ko confier lo mide na to ko fanda na bo to kalikela ka confit na benji bazui petit na biso Didi Stone ba memie ba yende na monde ba yende na internet petit peu sans maîtrise à même personne au conseil par rapport ya nyo surtout to ko lobela biso invitation ya on va ça qui maman ami Ali Asima mais personne nous let na yo Didi Stone conseil par rapport ba justement na vers tata na même ami côté si na page internet comme ça Didi Stone lo mona webisa ya ba geno aka lingala ma to bota na Paris aka pas lo bango alo bango aka lingala Didi Stone il faut ba geno oui biso to ba bantu. Très bien. Biso tango toko la babisa biso que non. Omoni mama to papa. Il suffit ka so asiliki ata lobite. Moi ka ko silika ka kanda wana matisi daga mama to papa na mutema. Oza da maudit. Faut faire très attention. Au fur et à mesure mon na so poster. Azolanda balwenge ya ba bato ba piéger ka ezaka ba warrior. Warrior abiminde tsaza fanatique a Kofi a piéger yo. Oki mutema passe au fingi papa no to lobielo ko mona au contraire ya papa na yo. Ozo sala eloko oyo. Oiza oyo ko coûter au cher lobby. Didi Stone leki nanga lobby ko sala mama, lobby ko bota. Lobby ko za poso pesa bana no éducation. Ma petite sœur, je préfère de te le dire en lingala parce que il y a beaucoup de gens qui sont là. Oh bazana kata ko intoxiquer po na ko finga ka tata na yo. Oh ba ko ka ko lobata français yo zo lobana te. Alors faut mettre to beta ka massa so na lingala. Au fait l'homme c'est ton père. Un peu du respect. Geti Samba. Ouais. Moi on a zaleki na biso photo aider. Alek na biso. Kokwa ya na mutambu ya ba idiot o to na bango excuser nga ba parce que to na ba idiotie ebele le no internet. O bazana ba fingi sa jeunesse congolaise te. Ko fait bandi ko tangiso depuis maternité afute la ko maternité ti université aussi ici loko mpe mannequin renommé na France na Paris. Et lelo okomi ko talisa mando qui vis-à-vis à papa na yo plus loin. Na ko regretter fort na comportement mutu loko Fally Ipupa. Na neni Fally Ipupa sala émission na Popol Mupasula. Aebisi alakisi biso combien de fois longoli tatouage amona na Keina. On a soit disant Keina lobaki que non papa na bango akufa, papa muto akufa atambola na ba tatouage te. Mais ozo kata sonité. Moi na ya père na yo spirituel, leki na yo Didi Stone. Ozo solo la nene Instagram.
assuré que non akozala na concert no ya arena ozwi biloko wana oposter yango tala degré immaturité. Vous traitez ça l'immaturité par rapport à l'artiste Fally Ipupa. Oui. Et alors bato bazwi yango que non yo muto zozala sima ya mwana ezo rendre mwana na teti vis-à-vis à papa na ye. Ça te dit absolument rien. Ya yo moko mwana propre yo bota. Beaucoup de babiso ko to défendre to ba non non. On appelle ça même conseil, on ça même mwana que wana fallait ça papa na yo. Voilà. Na loba ebelé na so fallait ban papa ba nzamba c'est j'ai les images na loba ngo. Ferré. To héritier, to fabriquer ça sur la kana keina sur Instagram azo biloko wana a poster yango. Est-ce que au monde a degré immaturité? Mais yo artiste a monné notre année en Afrique le rôle a Fally Ipupa. Comment vous a immature tu n'as ni fait au son mutu le roi keina bongo ozui ba dani ba image na ye. OK ba mon ami ko solo yo ko poster yango na internet. L'habité ça comprendre. D'accord comprendre to mekana nous ko taper malamoko na dossier. Tomlaki Amida Chati atina qui invitation ya Maman Alia Maman Alia na Didiston base à la base à la fête anniversaire na tout le monde est artiste et mboka na biso Fally pour passer là fait ma vidéo par rapport à souhaiter moi si à papa Kamere nenge la kaka mais tout le monde est créé polémique moko na niveau internet polémique na niveau ba fan et tant que yo zali muto aso bondi la jeunesse ya mboka na biso rock ilolo ozo analyser on nenge nini. Merci Getty Samba yo analyse mbodi ya Maël pembe papa voilà omoni congolais bo excusez ngai vraiment jeunesse l'un exemple lukoza Maël moi biso ba jeune to ebi ko sala ba analyste tala photo bakangi Maman Denise Nyakero première dame na biso ya mboka Maman Amida Chati na Maman biso Alia tala ba grande dame wana nyoso misato na photo wana okomona que non sotale longia Maman Denise aza joyeuse ozo pa tala me longi ne be moi que non maman za na fête a pese longi a fête otali moko Maman Amida mukolo fête anniversaire moi que non maman za na esengo parce que za anniversaire na mais ce ko sala na analyse na kotale longi na kotala komona Amida Chati bien ende ko so iboko so image wana bo déjà bamona ngo ba na image bato ba otala biso ba olanda biso ba meke mpe kotala bata ma elongi ya Maman biso Alia bien est-ce que ça na esengo lokona elongi ya Maman Denise est-ce que elongi ya Maman Alia ezo reflecter esengo lokona elongi ya Maman biso Amida Chati? Je ne pense pas parce que Amida Chati aza lelo n'importe qui te na mboka o aza moi si ya papa biso Vital Kamerhe on lui doit beaucoup de respect. Et ça anniversaire na ye donc on vouloir y être a bengisi ndeko na ye Maman biso Alia aye pour participer à l'anniversaire ce qui est du tout normal. Maman tangoye a participé à l'anniversaire mais elongi wana est-ce que bon elongi wana ezane esengo mais qu'est-ce qui fait bato balobi ke Koffi Olomide zo banga ndeti kaka na fête wana ba préparer Maman Alia ndeti ba PC politicien et na ke plus loin na mona frère na ngai ya mikili ki jazz ndeko jazz alobi aloba on émission alobi côté la maman ni beauté na ye alinga politicien moko ya Brazzaville kitaye alinga politicien moko ya Kisasa et qui mais soki à cause de la moi c'est à mutu fois de la Moïse Katumbi je crois la tango était que journaliste était que jeune qui me sommes message de nier cause pour la jazz Kavundu comment plus loin que le babo passer na poto à l'obé on pour que sur le bas que créer les problèmes na mboko non jazz Kavulu na profiter na PC mbote papa Zahir jazz Kavulu c'est quelqu'un qui est très intelligent on dit qu'on veut pas jazz Kavulu bon vouloir arrêter chaque émission jazz Kavulu a ça la créer ce qu'on appelle base. Voir même à invité nae, chose invité à Jazz Kavulu chose Maël et toko tomber dans ma piège nae. Jazz Kavulu le beta qui na zaka ko luka base. Tolanda qui fait na biso Laurent Sokoko. Aloba yeke non Maman Amida, Maman biso pardon, Maman biso Alia salada na mutu nae, marocain so mundele mo mudi biso. Bon bref, toko tana kati ya ba intimité pe ba relation na bangote. Oui. Omoni Maman biso Alia kolanda ba rimera ba congolais te. Papa, mon yo londo zabo. Na mona ka yo sala ka bémission na ba politicien. Mais lo lobi nzamba ko sunga yo to tcheo DG place moko boy. Nzamba ko sungo biso le lanta ke jeunesse to telemi to lobi to voter jeune le roi biso Getty Samba. Okomi député lo lobi una fachi beto tcheo ministre. Papa, omoni ka ba congolais zo mona na ba ko miso Ugandais. Omoni ko congolais na ko ba samba. Ouais, samba. Ah, ils a comme la biso. Ba kombo ba to ba sali sa angolais. Ba ko miso na angolais. Getty Samba za angolais za na congolais te
C'est ça du Congo. Maman Lia n'a pas le temps. Maman Lia, elle souffre aussi. Non, Koffi Olomide souffre celle. Non. Parce que si le Koffi Olomide souffre, azozanga affection à bananaye tout autour naye. On est des parents. Nga le nana bana mon cher, nana bana misatu. Pour ton information. Ya vous pas l'appeler avec le nayo. Si vous tala si vous ma petite ngande bazana ba privé nga bango. Voilà. Illégalement kaka bono bana nana ko bana mona bango te mon cher yebisanga. En tant que parent. Et ça n'a pas si. C'est voilà, on ne papa biso Koffi Olomide a souffrir. Maman ali à place à ça, elle souffre d'amour. D'un vrai. Maman na biso ali a ti na ti akokendaka na se ya akotika la mobali akolingaka index Koffi Olomide. Ça je te l'ai dit mon frère. Bonsoir. Yepé nanga muni azo souffrir. Batbala tsanga Koffi to non Koffi Olomide azo souffrir. Non, ali a pas souffrir nanga mbuna e. Tata suis multimillionnaire. Azo souffrir papa adoration vieux quadra adora mère wana. Ah, mystique. Papa, pourquoi on nzembo ka moko Koffi ah non. Papa, pourquoi on nzembo moko Koffi Embela lia ozuka ba malobana obandi ko lingela ngo milliers de milliers ya basi c'est ba chronifoa to ya ba TikTok. Bana ni wana ba chronifoa ta ba TikTok. Ah. Papa, tika ndeko na ngai. Bano balakisi biso nzoto. Tala ebisio. Tala jeunesse alelo. Jeunesse ya fali na faire na héritier na Fabregas. Ah. Jeunesse moko epola. Donc ba la base de détection jeunesse. Oui, oko bisanga ni ndeko na TikTok na ba Chine ezoko tsambongo. TikTok pas batu mususu na ba communauté mususu TikTok ezoko ma certifié mbongo ezokota. Mais abiso TikTok fona park na chat téléphone na télémisa ngo bien. Na baluki sima sango telemi abinyo mayanga tikimo ça veut dire que non chira dendi c'est li yo fesse et après azo penser que te non cop on a TikTok le lolo beko bando ko tele mbon parce que toi on a battu le TikTok et comment certifier TikTok et ko tsala mais chérie soit ta basket tombolanga na TikTok na che basket au $50 ba vrai jobo osomba kabelo yango na che so 50 70 ba vrai nana ba osomba donc on te comprend. Tu peux partager l'image. Et tu vois, mon basket, moi, Dida, ça bien. Chérie, position. Je vais ressemble. Mais ce que tu as fait, c'est que tu as fait pour lobby. Tu as fait combien? Vous avez côté jeunesse, vous avez musicien, vous avez mis oui. Il y a un moment où on s'est porté garant en tant qu'ambassadeur à jeunesse. On a tellement la hémorragie. Normalement, on a tellement la hémorragie. Pourquoi tu as la vie privée à maman Midate? Pourquoi tu as la vie privée à Koffi Olomide? Peu importe l'exposant. Congolais, Congolais, s'accaparer. Congolais, est busy à Moutou. Kolega, yé moko mkolo. Kolega, yé moko Moutou. Même Moutou, tu as profité, mais va pas aller cela, vine le roi. On ne va pas aller jouer plus loin la Koufa. Talande tio. Oui, oui, na ebi. Ozalaka na hôpital, bazo perfuser yo. Mais ba publier nga na. Mutu moko na kotala yo, azaka photo pe torse ni ta série na geti sam ba 95 kg. Tala ya bodo. Ya munene pembe. Tona so série wana, tozo so vertige na batongo na ba parler to fan boue. To moni ono geti sam ba kufi. Congolais. Mais ezaka ba 2000, ba 2010, 2011 comme ça c'est trop. 2010, 2012. Mais na ebisu. Tala ba série on to la na internet. Aïe. Vous avez ce que tu as vertige au monde de nous à jour. Congolais yewana. Congolais yende sibo wana. Congolais la mukande ona. Ba benga il faut le côté kanager. Oye ma téléphone té. Il va tomber bengo ko ma téléphone déjà fausse information ça ngai boko to. Alors moi je ne peux pas couvrir bazar des choses comme ça. C'est l'internet qui nous décote qui se côté. Na profiter pour l'occasion de ça de Benita. Na mikili ba me condoléances auto bungela mwana na ye ndeko na biso moko Benita na TikTok ebe ba se taga kana ba Karine Mokonzi tout na auto mona mura auto se la bango ba live tout le monde ngwana na pesa ba me condoléances ba ba lo ba no Benita kwa ni apostaki mwana na internet cela veut dire bando ya internet ba bomelie mwana ozo mona conception congolais to post yo yebit to beta biso ponga vie privée na ngapela ko mo bombango mais yo yebit to posta mais oui suka nango moni ndenge ya ozo mona ndeko nanga. C'est pour te dire que non, Benita, place à ça, mes condoléances, moi si courage en tout cas. Balasimato soit maëlé. Internet sur l'inganité. Non, tout le monde a commenté, mami,
chou babenga biso mikolo ba chou soki ba chou papouche papouche kendaka na bango bongo kendaka na bango bongo mais ye moko na se wana aolia yo ozomona ya molinga na sule bado esika lycée zali yebinga na sali boulot parler malamongo donc to tika déjà la minute mukie ba sanga sina niveau ya régie et que le mot benga linga kolobela ngoti ba mtakala il n'a pas le bilan de métaux, j'étais quand même un clé d'œil. Tout le monde photo, mon artiste. Tout le sa photo on a été bichou. L'artiste n'a bichou Bercy moi là. Et puis tu vois photo de vidéo. On a une vidéo. Oh, tu n'as pas. On a une vidéo. T'es là sous que bichou. Merci moi. Oh, tu n'as pas. Na routine de l'eau en gomme. Na repère ça va. Ça va. Non non non. Non, tu n'as pas en gomme. Et ça Bercy moi là. Ah, ça Bercy moi là. Bercy te. Va congolais botika koko. Au moins ni siko mabende yango. Bilo on a hôtel melango. Bercy moi na un tatouage moko ya lisu na mbunzu. Voilà. Lisu. Parce que jeune wana malgré toi ça na balok ça na biceps le roi Bercy mais un tatouage wana ya lisu na mbunzu mete. Ça c'est un de deux. Bercy moi na un tatouage ya flair awate ya munene te. Flair le roi ya. Parce que jeune wana na tatouage ya munene na libele boya flair. Osomona. Na image ya Bercy la tinyelenga na TikTok na ngapa TikTok sinon mec on la na Instagram no komona. Azala to sina zo sala babilone. Pourquoi? Na profiter na pesa manager na e. Webi manager na e. Masala biso moi journaliste to ala ne pe na kina Pishankim. Ah, Pisha la pese ba moto ala masala biso to eti baka bose mule. Pishankim voilà to banane chek boulem. Pishankim courage masala ngezaka ba détracteur ba bolinga ba ki na carrière ya so il peut ba spiritas ba biso. Ponga na koma na wa attaquer partout. Comme ça parce que ngana liaka ni nanda kwa spiritas ni Gaulois ni warrior ni nani ba villageois ya Fabregas jamais au monde ngate parce que ngana ngamu intérêt te. Pas le roi nga. Ina mo ko jeune ne nga fonga na mbo nga. Ko za ya faire siko longo vie conscience. Tu za ya faire parce que nga bana banda nazala mutu teti lelo. Au moins que ce que vous rejoindre les lit na ngai. Mais ouais normalement. Même ça même pendant Pascal Mukuna na bi que mon di pilo wala ka ngisa biso to bi mana bala bala ko tele na mona moka Kabila entre guillemets. Mais bino le rejoindre biso na idéologie. To comme même son asuka. Na profiter pe na occasion na pesa ba Kongomani. Décembre ngo to ke dana ba élection. Ba député ozana Moamba. Ozana Lukunga. Ozana Funa. Mili susu. Changu. Le Tingalati a aimé Moulumba. Aimé Moulumba. Changu déjà. DG, il y a Congo 24 télévision. Aimé Moulumba. Bino era moi pour la première fois, Mendes Ngai, à ce qui concerne le président de la République, na osenga na Congolais nyonso. Bipa yozali. To renouveler confiance na biso pas mon konzambo Fachi Beton. To voter lisusu. Ah, tu as voté Fachi Beton, papa. Voilà les Anga. Jeunesse congolais, en tant qu'ambassadeur, tu as voté Fachi Beton. Tu as voté Fachi Beton, papa. Covid-19 est 2 ans. Tu as voté. Kabila na batunaye soki FCC bazueli soki une année et demie. Invité na plateau pour débattre. Sur la politique tout à l'heure autrefois. Donc rapidement on peut voter Fachi Beton. Bon voter en tout cas Fachi Beton Mbali ya Mama Denis Nyakero, Fanny Tshisekedi ya David Mangaya, numéro ya contact est plus 243 81 16 38 577 plus 243 81 16 38 577 Roki Kilolo ndeko na bino bokomeli ngai to solola to sala analyse ngai na koma nanga ko telemela jeunesse à Belgique. Joël Chaud Lukoki Alexis Wedge Bogard de la presse Liverpool Djenga Ozo Finga Falipe Migolo Boza convoqué à la prochaine à débat européen à Bossanité Boza convoqué à la prochaine émission. Merci. Ok, merci. Là c'était notre confrère journaliste Rock Kilolo, mon ami de longue date. Donc comme l'aime vraiment l'Afrique. Merci Mingi, na confiance toujours et la fidélité pour mon Pessara. Nangai Geti Sama. Merci Nayo Elisa Menga. Donc Elisa Menga la sur Bambote Yato. Pourquoi pas na sacrificateur du villa Marie-Josée Mafuta Onge matrice réelle. Benisha vous dit ça, Pembe Moko certifié, na pesi Bambote Yato. Dans 2024, son emploi Kayote Bedi, nous avons aussi l'auto au sol la faux. Donc tu es sur Balasimane Koro. Merci. Merci Geti Samba. Kalatou. Yo zande onanga long date.